Sila a créé chute en se séparant na bandeko na ye. C'est pourquoi Vincent, le roi bandeko landa pe be mission na biso comprendre. Mam to ando loba. Aya lobby stratégie na liboso ezaki faut réconcilier ba comité, azo réconcilier ba comédien aussi la abuser ki na bango. Parce qu'il faut réconcilier ba comédien te Sila azela yango te. Pourquoi est-ce que Sila azela yango te? Lushima a été chassé pourquoi? Ba benga na eponi. Parce que aposta dans la communauté ya SB, ache ba comédien, parmi bango ache pe longa Bellevue, abito sa musala o na bolingo, et puis na boyo kani. Ya on de kabola, pasteur on a Lushima na sila. À comprendre que business te bandi odaye. Abandi longa ba tête ni non faire jouer, atindi Vincent qui a soli na bango. Donc aujourd'hui un comédien o ya tourna les soupa silate, so azui a risqué continuer la sila joyeux anniversaire. A risqué continuer la sila ba bonjour 2 fois 3 fois et l'axi que a aussi un rôle. C'est ce que Vincent veut nous dire. Vincent dit ceci. Ngai so na soutenara sila c'est parce que yepe a soutenara nga. Na benga na tournage na nga abongisi pe bilamba aye. Akomi na tournage na FCT bilamba ote. O jouer moi musala. Sila kuta kamwe moi musala. Donc Vincent n'est pas capable de briefer mon tour pour jouer depuis ndako. Mais azoka mo so abosa na ko yebisa mon chaîne ni na tourner. Et puis so tozo mama étoile pour tout monde qui déjà a jouera et pas à Jérémy. Et on Vincent Lobité. Parce que so Bellevue a l'ingaraté, Mame Étoile a kende ko jouer et pas bateau mususu. Surtout bateau batakakaye. Vincent reconnaît un dernier bando qui jouer kuna. Mame Étoile ando qui jouer kuna. Si boyo lobake ba Bellevue a pekisaka bateau ba kende jouer. Quand la place au Vincent Tangi wana. Ke ba mona Mame Étoile pa kende akuna. Ndeko na biso nani? O azakutu mwana o Bellevue nda bimisi nani comme nani? Maria Longondo. A joué Kunate. A joué Kunate. Combien de personnes il y a au Bajouan na Bellevue télévision Bajouan? So Maria ba pekisi était. Maria ba pekisi était. Ba OK pekisande Mame Étoile. Batu bako s'accrocher na une fois oyo actrice mo fala kendo jouer. Na groupe oyo Vincent Lobby na chaîne Vincent Lobby a mon Mame Étoile a joué kuna. Comédien wana akendate. Mais Bellevue permettra que jouer tant babengi. Comédien non on ko vendre na télévision, oyeb sabino muta boya na que jouer za mundirba. Pourquoi? Na boya que jouer pour la sécurité, n'est parce que mon colo groupe wana garçon wana abano linganga. Mon colo groupe wana na. Mon colo groupe o Vincent Lobby tout monde a Mame Étoile pa kenda kuna garçon wana abano linganga. Vincent soki ozo ndengo Lobby na kati émission na yo que Batouba Boma théâtre, ils ont bango ba comédien. Oui, tu as raison. Ils ont bango ba comédien. Commençant par Sila. Pourquoi je vais expliquer. Vincent qui cherche la réconciliation de comédiens qui vous dit que Ngaïna Bellevue soit Benginga na Okessa, Moussala pas na été. Pour toi, on a pas problème. T'as la sous contradiction. Yé mon a 4 émissions, toi on a pas problème té. Yé mon si ya comme on a sous émission, abi Ngana Bellevue, toi on a pas problème. Aïe belo to là. Si aujourd'hui Gabriel Aïa na bella production à la bienvenue. Il faut pas bongisa nan. C'est pas bongisa. Ko jouer na netinga na idée na ngai soki na yoki neti le solo moi bongo na 4 entourage na bureau na sa mère a rien. Andima ti mais ngala on peut sa point de vue na ngana loba rien mérité. Mais seulement ce qui après ko bongisa Gabriel a reconnaître qu'il faut il faut s'excuser. Na ba bêtise mignon sur Lobby sur Bellevue na télévision. Pardon Lobby? Mais il faut s'excuser. Mama, if Ipa. Love is crazy, love is funny. Banaya SA, Banaya Afrique du Sud, Shalom. Na zana nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete na kozala na bino à partir du 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg. Le 26 mai na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye. Ba délivrance ne kozala en privé. Moto na air na ye na ngonga na ye. Poto kota profondeur ya problème na ye. Pour na le 25 ezali conférence ya bato surtout bato bakoya le 25 te tokoyamba bango pe le 26 te et sengeli na bino d'abord boya le 25 après le 26 tokoyamba bino en privé pona ba oyo bakoleka délivrance en privé et sengeli na bino bo benga bo enregistrer comme na bino po ba pesa bino ba air na bino la délivrance bo contacter papa Edi Diba.
boya ebele ekozala na Johannesburg bokolo wana ba maladi nyonso tu bozala ngo ekosila ba blocage ekosila ba limitation ekosila ba maladi ekosila dans ozela bino nyonso tu na moto. Bonjour, je suis l'incroyable Miran Kianvou. Je suis là pour les comptes de l'émission Art en Vogue. Merci. Nabaounion sur vos confiance. Aujourd'hui, nous sommes dans la République démocratique du Congo, précisément. Tozali awanakati ya moka ya bawana oyo tozolela la mama Bolingo, c'est comédien, tout le monde qui vraiment Manabiso Bolingo, c'est comédien, tika kibiso pe tout le monde qui mama Bomengo, pe mama Mabele Bayaki na Kishasa, tosta ki télé-réalité, et là qui malamu kitoko, on a groupe salon ngondenge bazala qui ensemble et ça là kitoko, ça montre penza que non ba tchaki ba base moko malamu, et pas na bango rankine zaki te pas na bango bazali kolia sani moko et pas na bango ba l'acceptation preuve que bazali qui faut même kolata na bilamba ensemble. C'est pourquoi les na monde dans l'autre moni ba comédiens ils ne sont plus ensemble. Tomoni baka et kabani bato ba kei koto bata baku koto ba ke bata famille bota to keyo ba bele zali. C'est pourquoi tout comme on a toi les indi makasi toi les indi ba polémique ba discussion ko swana on appelle la boy les autres zo lobela yango. Na kene ko luka moko ba communicateur ya famille bota, il s'agit de Mundirba. Mundirba. Bonjour. Bonjour Cordon. Bon Bonjour, retour. Hein? Merci. Bonjour na bande nyonso bazi occasion ya otala biso. Bonjour na babone nyonso ya ba chaîne na biso nyonso otala émission. Oui. En tout cas merci de s'abonner, de liker, de partager pour les lots na yebi ke ça va yinda ekoyinda nanambi Mundirba, namonaki ozaki na Brazzaville, d'une belle vie, comment ça a été? Ouais, ça s'est bien passé. La mission a été accomplie. Il est aquí au Ketchaba Pano, na Brazzaville Mobimba. Okay. En fait, na Brazzaville Mobimba, na coin belé à Brazzaville. Nous avons réussi au moins à placer 4 panneaux Libanda et puis 4 piquets dans l'aéroport ya Maya. Na 4 na Libanda. Na juste une entrée aéroport. Ouais. Une entrée aéroport. Donc sur Zokota, aux Obima. Et à départ, on est arrivé. On est arrivé, oui. On est à départ. Non, on est arrivé. Parce que tu es arrivé. Arrivé. Donc, mais arrivé, on est à bateau pe babimela nanzela wana. Donc soit l'ingas une ascenseur le colo Kitty. Donc il y a 4 piquets là auto affiché Bellevue qu'on dit le produit que nous nous sommes engagés de tenir la promotion. Voilà. Voilà, je l'équipe bien. Tout le monde qui chasse ça. Ce qui n'a pas yo po tout sur l'MP par rapport à ma cambozo les cas dans les réseaux sociaux. Personne n'est ignorant et à ma cambozo les cas. Twitter comme on a présenté ma condoléance c'est pas Bellevue quand dit on a fait la qui maman les kinaye c'est ma tout et c'est Kazali. Twitter comme on a étoile Aleki na SB son SB parce que si la monta bien ça qui et directement tomoni étoile Aleli na plateau abeba finga Bellevue pour yemuta kene ko tourner film za Bellevue donc alors comment Bellevue compte na kati pourquoi la benga to sola likambango comme nous a communicateur jusqu'à présent na bolobité le long de foloba le pour foloba pour ngaso kimi ngala obeto masa se bele bena za lango la pe masa te bele na obeta yo donc so o kimi ngala uzongisa okaka et bat balobi mingi sur ça abe toi il fallait pas là aller pour une balarme les crocodiles Vincent annonça qu'il a que dans 48 heures à quoi il y a 48 heures pouf Vincent a bêti biloko alors c'est une preuve à l'appui que ma étoile a sauvé la carte déjà ainsi là
Mais la 4 émission, Maman Étoile a lobby qui est ignorante, il y a les Kamango, il y a que Vincent de Moutabengi. Les Kambouana est choqué Makasi. Nanga babaku babi que non, c'est comme si Maman Étoile a une mission pour déstabiliser si là. Donc, binonde, famille Bota, bino bata belle fille, to bozo luka, bozo créer ba cabale pour détruire SB. Dans les Camerounais, on l'a dit qu'ils vont défendre. Mais ça, ça a raison ou comment? Bon, je pense que l'on va défendre les gens pour que tu éclairer la lanterne. Tu sais, Malamou, autant à Moukié que aucune des classes est belle. Ouais. Ok. Malamou Moutoua Tangine Moukié que Moutoua qui est classe est belle. Parce que tant on va n'y avoir aucune autant il y a aucune classe. Aux super résultats classe, aux super diplôme na yo, aux super Moutoua kozwa. Mais à un moment où il y a au défendre diplôme na yo té. Pourquoi? Parce que yo au bando qui classe, baninga mususu bando qui kotanga. Donc ba bando qui kotanga, ba capable ya ko transformer matière au bazouaki. En fait, bah, on est capable de transformer la société en fonction de matière au bazouaki. Moi, je pense qu'entre Maman Étoile et Vincent, bah, il y a ça en quelque sorte. Maman Étoile a eu qui ça soutien na attachement na ozanango na Bellevue. Yango tant ba yo finga Bellevue, tant ba ba fingi Bellevue na kombo na ye, Maman Étoile a sali sorti pour dire que botiko finga Bellevue. Bofinga ngande mutu na luka ki maramu. Pareil, Vincent, tant ou pas Monique, na kombo na ye, nde batu bazo attaquer si là pour na Maman Étoile, Vincent paye aye ko défendre si là. Donc notion en fait matière et neutralité, Vincent déjà longolango a neutralité. A neutralité. Aza bakouk, aza mutu si là, ndenga za warrior. Mais aloba ki yango vraiment. Oui. Vincent a clair dans cette émission. Que alors que yé muta gérer chaîne assi. T'es ko gérer chaîne ezali forcément il faut zala mutu ya mutuana. Non, ça forcément. Mais quand on a ba action à Vincent, tu comprends et tu lis directement que ala mutasi là, on l'empêche pas aux amutasi là. S'il estime que aux amutasi là, ezali qu'on faire respecter, on ne refuse pas. Mais tout yawana. Tout yawana. Maman Étoile. Olobia Vincent a lobby que Maman Étoile a andimaki teka sololi na sila. Muta bengaki Maman Étoile a kokosa na télévision que Vincent muta bengaki ngai si la batami na sima na ye. Et puis Vincent la preuve à l'appui hein. Si Vincent na habité soit ko réagir na émission nini. Maman Étoile la sala émission pas Sarah Tola. Na kati émission oyo ya Sarah Tola. Toko lu extra mo. Pas de problème. Pas de problème. Rappelle ça nango hein. Donc zano bena kimia bena. Ngala za l'aise. Za kimia. Plateau za yo. OK. Zande makasi. Te awa nante. Na ya app na Maman Étoile. Mais boye baké nani Bellevue kandi azwaka ta ya kobenga nga mingi. Ah abenga ko successivement à Castape. Ça peut nous micro papa. Voilà. Pas balusa. Ça va que Bellevue a pékissé la Bellevue n'a pékissé ma finga. Oh bobo sani ke bolezé. Je te dis depuis mardi na ya téléphone, na ya téléphone numéro na yebi. On a yebi te na ya mbati. Zela to. Zala ba fingi yo ba mingi ba ozala. But boy mama téléphone ba Alexandre ni. Ah bon. Même tu te places ni zone ngo beta na habité hein. Ezaka kawa. Zela. Yango. Yango. Kotango yango te. Est-ce que ça normal? Katana quoi s'il vous plaît? Zela. Est-ce que ça normal? Bino mobansa. Zela na chapeau. Téléphone nga moko na zo banga ngo pona yamba. Est-ce que ça normal? Sarah,
Quand nous en est bandeli, regarde, quand est déjà parti, c'est là. Non, il y a des ni balek sarandé. Donc, tout patienté, tout genre. En tout cas, vous avez peut-être patient. Je te dis depuis mardi, on a un téléphone, numéro, on a évité, on a monsieur Zozala, ma fille, ma mningi, vraiment, on s'allie bien. Il faut nous avoir un ensemble, il faut la naître, naître bandakala. Et là, c'est pour laquelle on joue dans la communauté. Na naître. Oui, on va. Et puis, tant qu'on va aller au Bilamba, au Bilamba, il y a un ligne. Pour babengi aussi. Des SB. Ah, les abakouk de SB? Oui. Na SB? Oui. Siko les abakouk, Vincent Moutouabengaki? Oui. Siko, même ceci là, yé moko Moutabengi? Yé moko téléphone na yeboui. Il faut jouer samedi. Samedi, kaya lobby. Mais c'est que ma fille est comme ta sousou. Maman étoile, awa lobby na Moutabengi. Si là. Ah oui, à lobby si là. Donc, Vincent Bengaki est pour les abakouk. Après, si là, à Bengaki est déjà bien avant. Ok. Et mon doyen sous ko éclaircir en très bien yemoko. Et ça 25 ans à Bimisi, ba audio, il y a maman étoile. Preuve à l'appui. Preuve à l'appui. Mais fait ça le but que maman étoile là, avant on a qu'à bailler que si là t'as bien qu'à bu 25 ans t'as bien qu'à. On a mais to landing na émission. To landing na partie en émission sous. Dans émission. Oh. Oh. Dans émission oh. Et ça ouais. Oui, yango. Yango on voit maman étoile non? Ouais. Hein? Total la chose en 45 minutes pour battre pas que Lukango. Je pense que voilà. Dans house ko ça le quoi coup sur coup. Non mais Vincent Lobby maman étoile à lobby si la team tabenga qui est Vincent abatami na sima et si la batami na sima Vincent. Or on a 4 émissions. To landanga na bino te. Hein? Ngalo linga kutu à part na tchango boy. Boka ta extrait wana. Voilà. Extrait wana ne maman étoile. Voilà. Je peux en tout cas pour parler à partie kawana bo illustra ngo mo to tchango. Ngala lingi super régie. Boche la biso extrait karawana, boche extrait balanda, ndenge maman étoile a avoué que asolaka avant Nasila d'abord. Avant que Vincent Abengaï. Voilà, balandi biso très bien. Maman étoile a avoué à l'objet que si la mutabenga qui est avant. Vincent a l'objet ça va preuve à l'appui. Maman étoile a kosaki avec que non si la batama ina sim. Alors si kenande maman étoile a yami ba mbena sila. Ngolo ba kisipo Vincent kosi. Oh, mais déjà koloba que maman étoile a nié que soleil na sila té comme déjà faux. C'est comme déjà le kuta. Parce que maman étoile une émission au Vincent on s'est référé que maman étoile a bouclé le kuta, maman étoile a lobby si la mutabenga qui est bien avant. Après Vincent Yobengaï, parce que aux sous parti Oyo, il y a ba capture Oyo, Vincent avec au salir maman ngana. Soit parti Oyo, il y a ba capture tant Vincent présenté ba capture na ba audio. Non, to la car, ba audio la so mission ba capture. Donc so talité faut audio kana son. Marambo Vincent lobby. Mon to so la capture so bima déjà. OK. Vincent se contredit encore en disant quoi? OK. Vincent quand il dit dans cette vidéo que maman étoile na yebisi tournage ozoya ezali yasi tournage oya mardi ozoya ezali tournage yasi là mais na kati audio lobby bongo te audio lobby tournage ozoya boko tourner penasi là soki na ko tourner penasi là est-ce que l'actif forcément que ça tournage yasi là na yebite na compréhension na tournage ozoya oya mardi oyo boko tourner penasi là. Et quand vous allez assis là, mais tant que si là vous avez et quand vous allez assis là, ma tournée est assis là. To vanda na maloba Vincent. Ya on a bi. To vanda na maloba Vincent. Il dit ceci. Na audio à lobby, to boko tourner pédassi là. Mais tant on interpréter audio na à lobby, na ebisi tournage ozoya pezali assis là. Mais entre taper si la benga qui jamais étoile. Na kuna ke kuna te. Na bi boy. Au moins na ba audio oyo. Na audio oyo. Au Vincent Yoxibiso ya watindeli maman étoile. Voilà. Abisi maman étoile boy. Tournage oyo ya oyo ya mardi. Oko tourner pe nasila.
mais tant on interprété audio nae alobi naebi si Mama Étoile qui tournage oyo ezali pe asila. Donc tu vois que nakati va dire à Vincent azali na lokuta na intention ya ko nuire Mama Étoile. OK. Sérieusement ya ko nuire Mama Étoile. Ouais, d'après yo. Mais yo la dio ngote. Nalandi. Tu peux d'après ngandeni. Na lo ba Vincent na deux paroles là. OK. Ka ye mo ayo ye mo mi yo ka mamba lo ba mena munoko bimsa maka mususu. Et moi je vais dire une chose, tant au bateau, na Vincent il s'emballe dans une bêtise, il n'avait pas l'occasion, en fait il a manqué l'occasion de se taire, disant que Mama Étoile abandonne kopé sa sila ba bonjour, abandonne kopé sa sila ba bonjour, ezali le rôle à azolinga a flatté. C'est ce qu'il a manqué de dire le mot flatté. Au fâché momi parole moko boye au préparer terrain. Voilà. Donc aujourd'hui un comédien au a tourné les sous pas silaté, soit lui a risqué continuer de la sila joyeux anniversaire. A risqué continuer de la sila ba bonjour 2 fois 3 fois et là c'est que a aussi un rôle. C'est ce que Vincent veut nous dire. Pourquoi réduire les artistes à zéro comme ça? Une autre contradiction. Ah ok, une autre contradiction, Nagatia Maloba Vincent. Et ça belé, hein? Vincent c'est côté dit Mbale belé. Dans la monde il a fait bombo benin. Vincent a se contredire Mbala ebelé. Tout dans la biso benakimia. Vincent lobi que non, les alliés impossibles mutu baro benga na chaîne moko tia qui tourner sans que aye basoko qui tourner na chaîne nini. Les alliés professionnels, tu sais. Vous comprenez? Na osenga parti oyo. Maloba Vincent oyo. Oiza abochango. Vincent dit ceci. Ngai so na soutenara sila c'est parce que yepe a soutenara nga. Na benga na tournage na nga abongisi pe bilamba aye. Akomi na tournage na FCT bilamba ote. O jouer moi musala. Sila kuta kamwe. Ah, moi musala. Donc Vincent n'est pas capable de briefer mutu rôle ko jouer depuis ndako. Mais azoka mo so abosana ko yebisa mutu chaîne ni na tourner. Entre que briefer mon rôle au foyer au la musala na place au film les a diffusé ni les a d'importance magazine ils avaient que briefer mon rôle à rejouer il y en a des important donc si Vincent oublie même il y a rebriefer si la rôle à rejouer pas na yé à quoi santé que ça Mama Étoile que film aux jouer et les grands telle chaîne parce que na audio na nulle part que ça Mama Étoile qui filme oyo ya oyo ils allaient il y a les abakouk de SB alobi kaka nde bokozala pena sila nakati ba contradiction et belé bongo. Je peux énumérer ça pour vous dire que totina bana bakende ko tanga eno bana bakende la classe parce que ba na difficulté ouais ba na difficulté ya comprendre ba hein nakati ba concept ba na difficulté ba ya expliquer ba tenants et les aboutissants. Oh le bango penza non mais je dis ça c'est comme ça que la mtumba que la na obo que la bate belé oyo bazali bali ko comprendre té. Je pars encore sur un autre terrain. Vincent Lobi Mama Étoile o kuteza musika té o peneza vraiment pembeni o to luka luka ngote. Mama Étoile batu ba finga kié ezaki batu ba attaquer Mama Étoile ezaki Baba Koukte ezaki famille Libota. C'est bon? Moi maman. Dela to landa. Oyo oloba neza nani na live Amida Vincent Kenola na live Amida oyo kotaki ya 2 eza bakuka alobi Mida yoku tozo pekisa biso wana avant émission ya Mama Étoile na Sarah déjà live moko salamaki et l'ose prouver que mutu wana eza live Amida même live Amida est-ce que mutu ngo alobi na dero laxi ki azali kaka mutu bakuka eza live bakuka ba matata zelano na ebito soko la ndé bien té na bandeli allô Mida boni moi maman yende konanga olobi ke mokilia mabe ino lobi okumisi okoteli kuto opekisa biso oloba mabe te bayokani na biso mona biso lokwa ba mais ayebaki te ke non eza les abakulesi ya mam ayebaki te ayebaki yango ebisaki ye te mama mpona nini nanga mida 4
Mama na lapi ya baba ku bolimbisa ngai na lapi botika to panza sango. Mida bengene. Batba yoketo, mo tuna nga ba question. Yango yom to tudenga question. Mida bengie baba cook. Nde bazaki na live wana. Donc avant déjà sortir à Mama Étoile et pas Sarah, Vincent soit informé que Baba Cook déjà babane ko attaquer Mama Étoile. Ça sera sur base de quoi au lobaki Mama Étoile babane ko attaquer sa famille les botans. Le roi yo mesana kozana ba preuve. Si tu as de preuves, il y a conversation, il y a yo na Mama Étoile place à ce que famille les botans babane ko attaquer ngai. Bimisa kando bimisi nyonso bimisi. Oh, Mama Étoile kolela leliwana, il y a batebele ba dobi Mama Étoile kolela na wana, ils ont la lame de crocodile, ake kolela porte kaibika kino, loko leki kuna et pas SB. Ils ont quoi kuna musale si le pas belle vie. Abi na âge na ye ako kolela bongote. Ngala na ba preuve te ono et ou te pas na ngai. Ono créé. Ngala na kati ya ba émission na bango. OK. Vincent lui-même a olobake soki tozwa ki Mama Étoile, c'est parce que tout le monde le rôle a osala si la ba beaux yeux. Et puis so tozwa Mama Étoile pour tout le monde qui déjà a jouaka et pas à Jérémy. Et on Vincent lobité. Parce que so Bellevue a l'ingaraté Mama Étoile a kende ko jouer et pas bato mususu. Surtout bato batakakaye. Vincent reconnaît un dernier bando qui jouer kuna. Mama Étoile ando qui jouer kuna. Yango na loba koken nazo bandela. Kogende classe na kogende kotanga ezali makambo mibale keseni. Et keseni makasi. Pourquoi yo na comprendre oté. Yo na comprendre oté. Obandi kaka kokende classe. Et la cité que mutanga mayel. Kasi po okolo wana mutu akenda nchikite. Mais surtout ki vena koti palais abimiseli yo diplôme. Diplôme est un problème pour kende classe. Mais est-ce que on a eu temps? Est-ce qu'on a eu Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise, en famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Webi makamondo zo kende pe bien ti. Ngala préféré tango ozoloba babiloko zo banda wana te no moni muko kende classe muta kende classe na mutaki otanga beza ndenge moko te. Mais quand je vois quand je vois plus de 65 000 personnes rester accrochées et puis le moni plus de 1000 commentaires. Yabato bazo encourager bêtise moboyo salamana plateau. Vincent est venu confirmer Mama Étoile à lobby.
avec des preuves, Maman Étoile dit que si la Abengengaï. Vincent confirme ça. Vincent sort les audios. Na ba capture na Maman Étoile. Ma a combien Maman Étoile a ébissé bien. Nazo comprendre été. Tournage il y a samedi. Na ya mardi. Et ça tournage moroté. Vincent lui répond que t'es ça tournage moroté. Tournage à mardi, Boroza la peine assis là. Et je vois les gens dire que Maman Étoile a mis le Kouta, Maman Étoile. Est-ce que Nazan a raison? Il y a aussi une différence. Il y a bateau qui est classe, bateau qui est autant. Nami Tchapé n'a pas mon banda, Bamakambo et Bandi. Tu as eu le temps. Peut-être qu'il y a combien de étoiles dans son étoile par rapport à ça. Bon, parce que Bino Boza Batou, Oyo, un communicateur à Maman Étoile n'a pas bien été. Déjà parce que peut-être qu'on va accélérer moins idée, mais ça n'a pas opportunité parce que déjà ça la émission. Et émission Maman Étoile, c'est une occasion. Il y a tout la comédie belé babanga royaloba. OK. Que je ne peux pas permettre na kombo na ngai ba fingande ko na ngai. Beaucoup de comédiens bayaka aibi penake si ba finga ndeko na nga boy et apo na nga afandi akangi monoko. Afandi akangi monoko. Si ba yo lobaki ba Bellevue a pekisaka batu ba kendo jouer. Quand la place au Vincent Tangi wana. Ke ba mona Maman Étoile pa kenda akuna. Ndeko na biso nani o aza kutu mwana o Bellevue nda bimisi nani comme ni nani Maria Longondo ajua kuna te ajua kuna te combien de personnes il y a o ba jouer na Bellevue télévision ba jouer so Maria ba pekisi été ba OK pekisande Maman Étoile mais Jean Ondé comment okende ke ba comédie o baza ndaka mingi pa ya famille Bota pa Bellevue ba comédie o baza pas si là. Selon remarque na sala, au monde qui ba comédie mingi, o ba kene pas Bellevue ba kena mingi pas silati. Ba ça mso moko. Au moins pe kena groupe ba kuma ya sila, o ba kuma ya Bellevue. Yo po bien ngo za pe bongo. Yo bien ngo pe na bongo. Ngana ebité. Ngana pena na kati ya boîte. Total même monnaie qui na kati ya boîte. Na ebike. Zela na dévoiler no elomo. OK. Na dans dévoiler no elomo. Batubako s'accrocher na une fois oyo actrice mo fala kendo jouer na groupe oyo Vincent Lobi a na chaîne Vincent Lobi a mon Maman Étoile a jouer kuna comédienne wana akenda te mais Bellevue permettra que jouer tant babengi comédienne wana mukolo vana na télévision a yeb sabino muta boya na que jouer za mundirba. Pourquoi? Na boya que jouer pour la sécurité parce que mukolo groupe wana garçon wana abano linganga mukolo groupe on a mukolo groupe o Vincent Lobi tout monde a Maman Étoile pa kenda kuna garçon wana abano linganga non mon frère non s'il vous plaît émission bat balanda ki on te bo respecter pe bat ouais tant on zo ba pardon notre frère Vincent Lobaï qui a mis toi qui n'a pas joué pas ya Jérémy allo ba bon allo ba Jérémy c'est quoi yo ko benga Jérémy garçon. Bon, asa musane. Place wana ngana autant. So yango ngana datu na ndeyo. Ba partir c'est belette. La ndape wana. Place wana. Respect-moi entre nous, ça va bien. Toke malembe. Garçon wana. Abana linganga. Alinga sa muninga na yo, na bien obali. Na c'est pas esprit na yo. Non, le bateau créer diversion. Te toi na sujet mon sérieux. Au moins Marambo, il y a la non, s'il vous plaît, parce que la nuit, toi, tu es au coin, c'est le Barcelone, parce que na ebike alors ça la paix moi na moi si on a yanda ki benga kuna ki jouer mabe alors ça le paix mabe parce que pour na yé alors le malobane et yo kaka yé au monde a bisoté. Mais Jérémy Maria tanga jouer qui il a fait qui a une intention ma bête à jouer qui n'est pas on qui on a eu le Maria na moi qui nda jouer té so bo vérifier bo ça débat là qui n'a joué bateau na pekisa yé o wana ngam na pekisa me funda que ça bateau j'ai des communications de compte à rendre à la conscience à ma conscience j'ai des comptes à rendre à ma conscience
Okay. Donc on a sali ka moi ma B. Okay. On a conscience na ngabine bisinga ke au sali ma B na oya na lobi ke na sali ma B. Eza na sali ngona moto aza baku, eza na sali ngona moto so aza nani so aza nani. Conscience na ngai reprocher nga au monde nga pe na télévision na oya na lobi excuser ngai. Mais du moment où conscience na ngai reprocher ngai té. Na yebi ke na sala yango pour na protéger moto na point barre. Donc soki bana oya palin ngana on a monté place ba pexi bango siko ba pekisa mama étoile ndeni ben va pekisa tu ne mto pekisaka na binga na pekisaka tinga na pekisaka mutu moko okay. Na bitege na pekisaka okay. Na bitege na pekisaka na pekisaka mutu moko et pour une bonne raison na pekisaka te na pekisaka mutu wana. OK, continue. Alors on se ba question non. Voilà. Émission to sali yango eza surtout na luki yo po sali communicateur à famille Libota. Est-ce que ezala qui vraiment important que maman on a biso akende aller na plateau pour la comme belle vie? Il faut comprendre une chose. Bat faut ba zongela hermo ba émission toloba mambebele. Batu batala souvent quand ba grand titre te faut ba ko taper batala ba détail. Okay. Dans une émission on a loba, la majorité de comédiens n'ont pas l'art de parler en dehors il y a qu'au jouer. La majorité des comédiens. C'est pourquoi il faut avoir une communication. Au moment où l'élo, batu va comprendre que la communication c'est une force qui ajoute quelque chose. Et elle dépend de ce qu'on a n'engé beau salé lango. Peut-être que Maman Étoile n'a pas su supporter comment na basali mutumoko likambo na sima ya kombo na ye. C'est normal. Avec sincérité aya bimisi ma misu na ye. Aleli. Pour une fois les latin. Nana pexi batu batangisa ma misu. So yikutu verset le plus court de la Bible, ezali Jésus plaira. Mokili na se, il plaira. Pour nani Maman Étoile fois les latin. Donc vous voyez que tolito bali batika biso na kati banalité mo boy. Qui dit que mutu fois les latin? Na plateau Vincent Moutuno les latin. Batalela. Na plateau Vincent Moutuno les latin. Bonsoir Lela. Vincent quand il a calculé pour détruire Bellevue, tant a bengi saka nièce na dati di Kambala, tant on y a na plateau les latin. Dati les la bonne. Dati les la bonne. Oh, ba fingi mama, yango ya le la plateau. Donc il est permis qu'on le la na plateau Vincent. Na plateau mususo leli et comme il faut. Pourquoi? Aza survenu ka tali ba émission na nyonso. Toi à parcourir internet mobimba mutali boso ya monia lela. Pour ayo ki passe ya moninga ezaka Maman Étoile. Est-ce que nde ozomona na ba lire makambo? Parce que ba larme de crocodile au Vincent Lobby azo argumenter ngo na phrase nini ya Maman Étoile. Parce que déjà au lobaki Maman Étoile a dit que ngai na batame na sima komba sila, c'est faux. Na kati émission na bana bande bandel tisuka Maman Étoile le mamba bongote. So ki a lobi que Maman Étoile a coselié que a cosé que ba solana sila te. C'est faux. Maman Étoile na kati émission a lobi que a solana sila. So ka lobi que ba larme de crocodile Maman Étoile a linga la sa belle vue que aza mutu na yi aza mutu malamu. Maman Étoile a déclaré tout haut nazali neutre. Et puis, on joué partout, aussi la binga on joué, sur Bellevue binga on joué. C'est sur base de quoi? Sortie médiatique, c'était fondé sur quelle phrase? Sont vraiment Babakouk ba maele. Babi miselabi sur phrase oyo sortie médiatique il y a 26 ans opportun. Maman Étoile est venue défendre Bellevue. Vincent est venu défendre Sila. Chacun a donné Moutona Moutayo défendre Moutonaï. OK. Bon, il y a Mouninga Fouza Alissoum. Est-ce que nde ozomona ali mama kamozo ki ba guerre ndezokini entre famille Libota na Bakuku? Est-ce que eza pone mema bato ba kende liboso na monde à théâtre to eza pona eboma musala? Je pense que Mouto Moussala ne banda kufa au Moutayo sauvé Eza Vincent. Et ça moi parenthèse je vais dire à la famille Libota. Vous savez que quand nenge toche ka na bêtise oyo, c'est les Abakouk avec Vincent ont profité pour faire la lumière sur chaîne Nabango oyo Maman Étoile kende le jouer. Donc ezagi vraiment na côté
certes bando cha ba filmer na bango et talama mais ça qui vraiment na côté il fallait basa la coup oyo pour que basa la promotion ya chaîne na bango d'ailleurs pour nous les coups mais to benga ngoni est-ce que ça comédien liboso bango basa la coup aucun mondeni tu n'as qu'à moi parce que eza liboso te OK comédien nani ndeko na biso o nani dendo tango agenda ko jouer mba moko ya ko sala émission bandi ofinga belle vie tango agenda ko jouer pas là ndeko na biso nani samba tango agenda ko jouer na SB mba moko to monaki yona ayo attaquer décor parce que décor a fouillé à belle vue. Vous comprenez? C'est toute une liste. Décor à fouillé à belle vie. Et bien, nous avons un mot. Bon, nous avons bien. Abi naza fouillé famille botate na fouillé belle vite. Nous avons le bien. Félicitations. Non, ça nous émission na makamu batu ba. Félicitations. Non, inventé makamu te. Tout soit comme makamu batu ba loba. Tout fan diwana. C'est parce que on peut beau réfléchir, on peut beau sortir les choses. Mais si on est déjà sur la place, mais on comprend pourquoi est-ce qu'il faut tout dire ça ici? Maramou Oya famille Botana Babakouk Nenge Kende. Je vais encore une fois de plus répondre à Vincent Cécile. Vincent, ce que ozo nengo lobi na kati émission na yo que Batouba Boma théâtre, eza bangomo ba comédien. Oui, tu as raison. Eza bangomo ba comédien. Commençant par Sila. Pourquoi je vais expliquer? Na peso be preuve. Pesa wa preuve. Preuve ezali na pesa o. Pesa. Mida alobi na kati émission boy. Ba imbécile ba comédien wana ba chose. Parce que mida banyango lelo ta banyango kala. Ngana ye. Nana problème na collaborateur na ngasila. Lobby muto yazo traité fanatique na Emida. Aya fini ngai. Le lendemain, ngai sila na ye na remercier ye. Et là c'est ni. Na cautionné bêtise wanat. Parce qu'on a un bon théâtre. Vincent a raison de ngalobi que bon théâtre c'est bango mo ba comédien parce que si la na carrière na ye, soka kangi mida munoko. Toi tiki mida sa makam na ye. Asali ke na obwa ka été. Donc obwa ka ye laxi merci na musalo sela ngai. Yango dédicacé parce que je pense pas que mida pesa si la mbongo pa boye le banga. Je ne pense pas. Donc après ça gango par reconnaissance, il y a ndenge ayaka ko sasa ba comédien. Batouba pour ma théâtre, c'est un comédien. Commencez par ci là. Donc on a par là, s'il vous plaît. Donc il y a un mot de bêta ou ning singalito. Donc si là, à foutaka mida bongo, c'est na preuve té na lobby reconnaissance ya ko dédicacé yé. A dédicacé plusieurs fois. So looking at a problème mida zawana. A dédicacé hein? Ouais. Ça veut dire quoi? Je cautionne ma bêtise na au salara. Non, bon, ma tête. Et puis, on spécule ici. Bellevue à Longoli, Batou, à Longoli même attaché de presse, parce que, voilà, Babakouk, parce que, Azo, tu as un problème, n'a pas comédien. Bon, si ceux qui vraiment Babakouk, vont croire que Bellevue à Longoli attaché de presse n'est pas là, à OCPLAT, Moutou a attaqué le comédien, si c'est le cas. Parce qu'on a un bon théâtre. Parce que si la caution, quand on a Babakouk, Bellevue n'a pas cautionné. Et l'on est au comprendre. Nabadir, il y a monsieur à Vincent. Ko kalobi ke ba comédien ba wa musala. Oh par là ne komona que c'est comme si ba comédien mususu ba comme ko banga okende kuna pas ba cook. Lokola na lande émission moko. Na yokse wango, na yokse émission wango. O Gabriel asalaki Gabriel alobi azo déclaré ole kenga mona lobano to la nango ndenge ngana oyo kate yo kango la micro Baza choqué pour nga pena taka choqué. Na taka pe choqué. Pourquoi nga babenga ngati kwa? Pourquoi? Sabe la ngaba kilo kilo kaka kilo sus. Quoi? Ce que ça c'est l'absent papa. Son Il sait qu'il a un papa. son. Il est choqué dans les. Et ça li ngate baza choqué. Baza choqué pour nga pena taka choqué.
Osé ça choqué Eh, papa. nazalaka mpe choqué. Pourquoi nga babengaka bino wana? Ok. Azo déclaré na kati émission yo Gabriel azo déclaré que si la paix abengaka ye te abengaka ye te mais bato bakizaka ke ye azalaka abetaka Belleville mingi babordire bakizaka te eza réalité azalaka ke moto ya sila mais koto toki aodenge sila abengaka ye te. En fait les hommes vont changer. Bato ebele bako changer ba vie. Abengaka ye te mpona ake jouer na Bato SBA. ebele bako changer ba vie. Quand on dit que eza bato mususu bayo ça réellement musana bango. Mais eza bato mususu bayo sala makambo pour que ba se positionner, pour que ba gagner position moboy. Les gens vont comprendre ça malembe. Naboyo ke débé belé na makambo ya Gabriel. Naboyo vraiment ke kune belé. Parce que ça peut une instabilité belé. Moi j'ai déjà dit na sengaka na bato oyo ya yokaka baboto le micro. Parce que quand on lui donne le micro, alobara n'importe quoi. Eh, on parle de la vérité. Malgré n'importe quoi, le quoi, ils n'importe quoi, te. Azo déclaré sur le baquet, non, si là, na côté la comme au bengangate. Azo la chaîne. Azo la chaîne. Ce que le lo a l'obika ya. Azo la chaîne. Ce que le l'obika le lo a ya. A 5 ans joué par la bino. Et pas Belleville. Ouais, puis na nini. Na belle production. Ah, t'es bienvenue. So mère andimi biso to boya. Ata oyo kabiso te meto boya nan. Pardon? So mère andimi ata oyo kabiso te biso to boya nan. Ouais, to boya. Ouais. Faut ba bongisa nan. Pas bongisa ni. Makamba bongisa ze belite. Mamba bongisa ze belite. Toko ba notambola mamonde ni so no to fandi te poto bongisa nzelo to sala kezaki mabe. Vincent prétend vouloir kosangisa ba comédien te. Alinga sangisa ba comédien te, alinga zwa ba comédien autour asila parce que de le départ émission na ya lobby et le rezo boma biso eza casting. To banda lo bona ba plateau. Ils vont répéter maloba na biso le roi Bachakou. To banda lo bona plateau. Si là a créé chute na en se séparant na bandeko na. C'est pourquoi Vincent, le roi banda landa pe émission na biso comprendre. Mam to ando loba. Aya lobby stratégie na liboso ezaki, faut réconcilier ba comédien, azo réconcilier ba comédien aussi la abusa ki na bango. Ok. Démarche nezaki yangwana. Parce qu'il faut réconcilier ba comédien si la azelara yangote. Pourquoi est-ce que si la azelara yangote? Lushima a été chassé pourquoi? Comme les années. Pasteur on a travaillé naï. On va gérer. Oh Vincent remplacé. C'est pas si. Vincent sur place à Moutout. On va gérer. On va gagner chez pasteur au Lushima. Ba benga na poni. Parce que aposta na communauté ya SB atie ba comédien parmi bango atie pelonga Belleville habito sa musala o na bolingo et puis na boyokani yangonde kabola Vincent nanani et yangonde kabola pasteur on a Lushima na sila dans cela c'est pas si la mais si la pour sa réconciliation à comprendre que business te bandi odaye abandi luka ba tête ni non faire jouer atindi Vincent qui a soli na bango c'est ce qui n'est pas mauvais. On ne refuse pas à Vincent de chercher le bien de Sila, c'est pas mauvais. Mais à Roko, ça va tout à l'heure, réconciliation, va comédien. Et je vois les gens dire, Marambo va papel, Lombe va coquiter, Vincent yo salango. Vincent qui cherche la réconciliation de comédien qui vous dit que Ngaïna Belleville, soit Benginga na Okesa, Moussala pas na été. Pour toi, on a pas problème, t'as la sous contradiction. Yemo na 4 émissions, toi, on a pas problème. Yemo si ya comme on a sous émission, Abi, Ngana Belleville, toi, on a pas problème, Aïbele Otowele là. Il faut être habile mentalement. Mon tout faisant moi maele. Si parce que au moment où ça, faut assurer que bateau na ko sa baba zoba. Parce que soit que na kati bateau na ko sa mutu moi maele pas na kati. Faut ça la très attention na balokuta na. Faut ça très attention na balokuta na. J'ai aimé le mot lobia. Le mot très capital. Si aujourd'hui Gabriel Aïa na belle production à la bienvenue. Il faut pas bongisa nanu. C'est pas bongisa. Ko jouer na netinga na idée na ngai soki na yoki neti le solo moi bongo na 4 entourage na bureau na sa mère a rien andima te mais ngala on peut sa point de vue na ngana loba rien mérité mais seulement soki après ko bongisa Gabriel a reconnaître que il faut s'excuser na ba bêtise nyonso lo sur Belleville na télévision pardon lobby mais il faut s'excuser. OK, il faut s'excuser. Ba comédien mamoni Marambo Vincent Sali Maman Étoile
aye ko kosela ye makambo ke Mama Étoile alobaki alobi na émission ke ayeba ete eza tournage asila c'est le kuta to la kisiango aye ko kosela Mama Étoile makambo ke Mama Étoile alobi anda solana sila te eza le kuta Mama Étoile alobi sila ndo benganga aye ko diminuer Mama Étoile parce que Mama Étoile banda ko mela sila ba bonjour donc Mama Étoile amoni ke tozana froideur na ndeko nanga asali pas abandi ko mele ba bonjour pona Vincent a interprété en logo là Mama Étoile aye ko bonde la sila pona rôle le comédien doivent se ressaisir ba yoka te etali mutu na mutu ba bando manquer bino ba respect boy. OK. À titre de formation ou à titre de rappel, Nayambi Mundirba, communicateur Yabela Production et Famille Libota. Tout solo Bela, Makambo eza na kata toile, surtout le Mama Étoile, na réponse ya Vincent Toulouse. Avant tout continuer na ba question monsus. Na nga o répondre nga la vrai ou faux. Question en tout na. O répondre nga la vrai ou faux. On a 3 questions. Soki lelo sila na Belvi ba yokani ba comédien mususu ba ozanga mbongo vrai ou faux? Ba comédien soki ba yokani ba comédien mususu ba ozanga mbongo. Soki sila na Belvi sila na Belvi soki lelo bango ba yokani ba comédien belé misale mo na soute ba ozanga mbongo. Faux ba comédien obayaka olobande ba ozanga mbongo lora ba gabi. Mais le reste, je pense que ça sera une bonne chose. 2 maisons de production qui vont travailler ensemble, ça sera une bonne chose. Vrai ou faux? Soki lelo Belvi alobi ke aoyoka yote aoyoka binote Gabriel fa jouer na Bella. Vrai ou faux? Bino bolongo. Tolongo poto kende kolongo les infos faut que quelque part bon tolongo poto kende wala vous êtes sur vous ouais parce que question tunio après tout kende question tunio pour la monnaie dire que la place nazolia place nazolela. Non, c'est même pas ça. Ah mais vous êtes logique mon frère parce que to lire na nzela musana biso mais ah mais vous êtes musala eza musala ba comédie parce que to banda ko senga bongo communication est poni. Ah mais vous êtes est-ce que Moussa la communication est pour quoi? Tu travailles chez Belleville, c'est normal mon frère. Est-ce que tu as payé, c'est normal. Non, est-ce que Moussa moi je la félicite. Est-ce que Moussa parce que je sens que non Belleville vraiment elle paye bien. Zela pardon. Quand la mundir ba. Zela na. Ya lobina lelo mundir. Zela to bon c'est moi. Zela to bon c'est moi. Tony Soué Baksa. Zela to bon c'est ma Belleville paye. Zela to bon c'est la communication n'est pas venir répondre à tous les coups ou venir pour insulter ou attaquer des gens. Non. Nous sommes allés mettre des panneaux à Brazzaville. C'était la communication. C'était la communication. Si on a lié na sima, il y a Moussala qui tchaba panneau. Si on a lié na sima, il y a Moussala qui a la promotion. Il y a film na biso. Il y a Robin Dabatuba qui a filmé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ngana lobby boy. Kosala est pas belle via bien. Je sens que non mundir ba. Question on a c'est que mon de vite que non olongwate parce que aucun de wapi. Parce que kuna il y a boire à manger. C'est ça non mon frère. C'est ça non? Et là pour il y a boire à manger. Oh, non mon frère. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tout pour que l'abondance. Omoni na lobango, nous sommes venus soutenir cette dame parce qu'elle porte une grande vision. Voilà. Merci félicitations. C'est cette vision que nous accompagnons. Voilà. 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 Tu vas piège belé et répondre bien. Ah OK. Voilà. Et puis na talanga que le manga via ngai obunga. C'est ngala radio lobi que non. Ngala genda classe mingi te. Mais na téléphone na tanga moto. Pardon, moi mabe pardon. Ngala genda na classe. Moi mabe. Obi Belleville obi décor pendant que mission tenanda ko yo lobi que décor lobi que yaza fura Belleville on nga landa kangoti yo mto lobi nalandi pe vidéo moko oyo nanda kenzaki lobi live hein oui la patronne à Belleville Jérémy Aigle yo quand même en zone au côté sa mauvaise énergie na chaîne na yoté
C'est-à-dire, Oh, bah, ça y est, le si question. on a un gag, componente au Kingani na obengete poisaboui. Tu dois appeler tout le monde. Il faut profiter de la visibilité. Il y a les abakouk, profiter de la visibilité, il y a famille Libouta. Si on sans esprit, si on bengi quelque part une fois, deux fois, maman comme yo, dans la famille Libouta. Non. On est sans esprit les Kéchou. On est sans esprit. Et puis, les bateaux, on va diviser. Vous avez une période où on a internet. Mams, si la bisalou. Oyoka. Abenganga ina bondal sinkin. Il fallait la si ça va tableau il y a blocage. Je jure devant Dieu. Je jure sur la tête de mon enfant. Elle a okota na lopango mamna oloba na yo cameraman na mam snani. Malongi. Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana Kache Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza Sosuna Ophelina, Jésus est mon papa na Goma, Kolo Pesaki initiative, Topana na Goma. Ça fait déjà une année que Tozana Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Toza plus ou moins na 58 enfants n'engue bozomona na bilili. Et bazobenga biso lisusu baba kisabana. Tozo ebate toa juste na ndaku ya 5 chambres. Tozo ebate ba ovanda wapi, bakolala ndenge nini tala bana kutu bazovanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na Est Bisika Bitumbizali. Par rapport à la situation ya mboka, par rapport à certaines réalités aux passées dans Mboka, ndé nazo senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash. Naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana. Et ce qui ngai un simple individu n'a eu capacité à kosunga bana combien plus fort l'état. Ndé na sengi na bato nyonso ya motema malamu, bato nyonso balingi basunga ba ofele ya Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi ya bato nyonso pour na bana o baza na Goma précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona kosunga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino botepe. Ciao. Merci. Jésus est témoin. Mam sabengi ngai na kota na lopango alobi nde na moni oza abati okokotourne te. Mais on oyebi so lelo va demander pardon à ta mère. Belle-fille c'est ta mère. Si la bisalo va na lelo. OK. Moi j'aime quand les comédiens se reconnaissent, reconnaître la valeur à Moninga et puis bazo mettre en avant ce que il y a bien pour Moninga. Ça c'est une bonne chose. Ah voilà. Bravo. Avec Koto Pena match wo. Merci hein. Oh, yo no de na lo Ah, Nando c'est le côté. Non, en fait, il y a Cordon. Nous on est du côté de la vérité. Bien que la vérité n'y soit on est du côté de la vérité. Qui ne l'est pas. Bate belé ba côté vérité. Bate belé ba oya ko loba. Monde ba loba pena ke bate belé ba bi ke wona za cop. Moi même de Vincent lobi ke bate belé ba bi ke o za cop na bonga za bisika ba lela. Nde yé pa bi ke il faut polémique zala pour cop na yé pe zala. Nous autres tu as le rôle là. Mon amour outil palin aïe na terrain moi bandi réfléchir c'est tout. Parce que tu reconnais que Batu au Balanda Abisso, même la famille Libota, même il y a Abakouk, même Batu Moussou Baza, na kota neutralité Balandaka. Batu Baolo Baké, ce sont les communicateurs Ndemutu, Bao détruit les deux côtés. Bah communicateur assez là. Bah communicateur assez là. Ah non, bah on a raison. Bah communicateur assez là.
bango benande ba ça bango fandi yapi hein ça bango fandi yapi kasi ba communicateur asila ne ba détruire vraiment avant bisotoya bando benga bango ba chronifuati tant bisoto yé bango benga bango ba communicateur parce que nous avons imposé d'abord ce respect là. Nous avons imposé le respect que nos bisop na liste na ba chronifuati bo cha bisoti. Nous avons imposé d'abord, à ta terme, on est un communicateur, les logos m'ont dit, avant Bissot, Ezagi Wap. Na théâtre Ezagi Wap. Ezagi Bissot de tu es imposant. C'est vrai, le communicateur assis là-bas au Boma Moussala. Et moi, je vais demander à Vincent, tant que Olobake, à moni ba communicateur, il y a Bellevue, ba Bimi, ba eko attaquer, Maman Étoile, bah, il faut attaquer Vincent. Bah, communicateur Bellevue, bah, Bimi, bah, ça, les missions, bah, il faut attaquer Vincent. Alors, à moi, il y a un story à mundir, bah, toi, il y a tadi. Attends, il y a combo nango. Et le banque, ça va, le barrer. Si on attend comme on est en foule, mais ça, déjà, on répété, mais on a une émission. Après. Qu'est-ce que t'as dit, Yams, mundir, bah? Oh bah ye nango parce que yozo ba kibino boy changer et ça va connait faut te ba communicateur que ro sa marambo sans ko finga o et nous défendre mutuno sans ko finga l'autre. C'est le changement que nous avons apporté. Les plus grands changements zara lelo ba lo baté ba koni fois ti intel té ba lo ba communicateur ya intel. Moi respect wana ya kombo na kaka c'est ce que nous avons amené et à ce que est belé. Nous avons montré aux jeunes aujourd'hui, Moussala ou à théâtre, ou négligé, tu peux être autant intelligent ou accompagné avec toute intelligence. Comédienne populaire, il y a Liboso, Matsele, Pano na Kinshasa pour la visibilité de sa chaîne YouTube et à Bellevue. Comédienne à Liboso en République démocratique du Congo, événement T, Bakati Mora Moussousou, Bakeba Tchaba Pano. Pour la publicité à chaîne et à Bellevue. Nous avons amené ça. Nous avons amené le respect du comédien. Nous leur avons dit, vous devez imposer le respect. Et pour imposer le respect, on a l'élo. Et obligé, si là, il faut négocier. Au moins, on négocier parce qu'on est en position force. Parce que Vincent le reconnaît. Chaîne, si là, est Koyaki. Donc, si là, on négocie, on a négocié qu'on a position faiblesse. Azon négocié na position de faiblesse. Mais Vincent le dit. OK. Abandi Luka a réconcilié na bandi gone ba comédien au faut ba rejouer pa na position de faiblesse parce que chaîne n'est en baisse. Abandi Luka soit négocier. Yango moni pe pour na respect à seni. Amatsel bango pe sumbongot. C'est une bonne chose. Moussa ni to sa te fo bondi mabiso. On dit aux comédiens, il faut se faire respecter. Ateli tuto abi alwa kuna ba finga nga na okendete. Afandi er ba yo benga ba PCM d'abord baluki négociation après par rapport à nous avons ramené ça, le respect de l'artiste comédien. Nous avons ramené ça. C'est là sur le plateau. Qu'est-ce que tu reproches aux Abakok? L'imbécilité. L'imbécilité. Je vois maman Mikolo avec ba réflexion moro o non mituna ba mero ba idika bana ba ndeni. Qu'est-ce que Zabako reproche aux familles Libota? Kolinga Bellevue. Tala même les États-Unis hein batika batumamba pamba West Coast ezaka na nini o koto ya Tupac o koto ya ba Big Notorious ezaki mais tout ça là on est en harmonie na respect. Quelque part polémique on peut on peut profiter nango dans tous les deux cas. Certes tout le monde a peu wenge ya jibe na wera cet exemple moi bien on fali na wera ça azolinga a réconcilier ba comédien avec yo lingo zonza wenge ole obanda na jibe na wera yo ke lugana nunani Diego o animateur aya bonza na jibe Vincent Lobi, objectif naïe, ezali à réconcilier les comédiens. Yé moi, je reconnaître que toi, on a deux camps. Quand il y a Bellevue, il y a quand il y a sauf à réconcilier au bandab. Au bandab, c'est la Bellevue. Oh, le chima, méga, il y a un bengane là na S-Beat. Yo, lingo va nous réconcilier les comédiens. Au bandab, wenga benako, au tu bena jibe na wera.
ovandi si jibe kuna okeluka nani maso nani Banani. tala Divine batwa. bapesa diamba Oza mbwakela oyo. nakomnanga satisfait po makambo fana loba Respecta pe baninga. na obini non napesi exemple Respect aux autres. je respecte Comme un boxeur, il y a un lobby. Ce qu'il faut à réconcilier les comédiens. Il y a mon reconnaître que tu as deux camps. Quand il y a si là, quand il y a belle vie, il faut réconcilier les si là, belle vie. Il y a lobby belle vie, rien. Alors tu as rien à belle vie. Si go. À réconcilier non. À comprendre que si la comédie a faiblesse parce que attaquer les comédiens. Les comédiens pour un respect na bango to lobby la bango plusieurs fois na télévision, au bazar qui vigila ba se retira. Le vraiment négocier na bango avec respect. Point barre. Famille libota bazolanda yo pour na makambo nyonso ndenge eleki na toile. Yo attend communicateur. La famille Bota, belle production. Message nous coupe cette fois ba famille Bota news. Famille Bota na ebi ke belé bobenga d'autres ba point de vue na bango et rencontrer makambo na lobité. Mais sachez que na bisiko to komi nous devons protéger. Nous devons protéger les artistes comédiens. Donc so bobi pena ke mutu wana ko servir biso to protéger. Parce que eza Sony komona batumo balali balamuki si la zui mobali ba yo finga belle vie et puis nana ba capture belé wa baba ku ba loba mame to la zo loba si la ba fingi belle vie pona biso to finga na biso belle vie première fois to finga belle vie eza maintenant mo zo bimisati na mo c'est comme si mezali na ta chargeur do baba les ananu eza baba les ananu mais otiki mususu baba lango c'est comme to longo so na baba lango ah mais faisons la vie famille bota bokumba mana ba sentiment ya batu et puis tant tozo rappeler c'est vrai belle vie a besoin d'unité mais il faut un processus et na batu mususu ba senga ba pardon ngamda so balukelinga video mo na finga no mo boye na website na ya en tout cas na katsa makambo ngape na chat des ordres na finga yo mais so ezaka pona ozongisa monto na respect na nzela na ye je m'en fous après so comprendre et après tout mukilango ya nzambe yanga te mukilango yanga te lelo yo il faut causer vigilant. Je vais vous dire encore une chose famille bota faut à la vigilant na lola bisika kimia ba ange batambola na BP Pierre permet à Jésus à l'autre mon âme. Donc, il faut être très vigilant. Très vigilant. Donc, le camino côte ça li kamumo boye po. Vincent Romo Luga famille. Yasika na misunga eyaka toujours na ba solution. Toye pona ko sunga bino. Yo mutoza na ba maladie oyo ba mindele ba ko traiter te na poto. Ovandi na Amérique, ovandi na Afrique, diaspora esika nyonso zali na Europe. Toye na solution. Benga ba médecin na biso en ligne na ba numéro oyo ezali ko apparaître na écran na yo. Benga bango ba consulter yo. Kisi nyonso olingi ba komela yo ba kokomela yo. Par exemple, toza na ba maladie moko ba mindele ba ko traiter te. Toza na ba antibiotiques, toza na ngo besoin na banzoto. Benga médecin na en ligne. Ce qu'on a la maladie ou etungi sakao des fois ba médecin en famille ba koko komelote peut-être ba GP ba solution na ngote a on a mis sunga tozo libino solution o bengi ba médecin na biso en ligne ba consulter yo pe ba komelo ba kisi to kotindelo bipa nyonso yo pesa meli diaspora bisika nyonso zali na Amérique na Afrique na Europe to kotindelo ba kisi na ozongo en bonne et due forme misunga eye pona ko sunga bino ngai papa Louis Nyongo Mbangi na belaki pendant longtemps na lokaki solution na ba examen epai na ba centre médicaux mingi na ba centre hospitalier mingi solution za laki te ba na ko pesa ba kisi wana e ba na soko bakisa ngai pasi na nzoto pe ko vingisa ngai lisusu e salama yi que na ko za contact moko en ligne et na tanga ki titre na mo ki misunga docteur en ligne réellement zo ki numéro na bengengo na zo ba médecin na ba consulter kinga en ligne ba pesa nga ba directive ni na kolanda et puis tant après ba tininga ba kisi wana na meli lelo ngai yo na telemi na komi ko tambola na komi ko solola po ba twa seka kinga ba oya okufa mingi ba ko te ko akufi déjà to ko ngolela ye mais ba lela inga te nzamba sali à travers misunga docteur en ligne ngai yo na solola bino na ko pomba yo nga mokote et sengeli na yeso pe bino yango po bolo na pensela na ngai c'est la maman
nazala na felonde na mitungisamaki na maladi ndibumu pasi na makolo pasi badokter a na felonde basalaki nga baexamen bapesi bakisi bandeki kosimba kaka te ti naye kozwa numero ya docteur en ligne nabengi bango na explike bango kananga batali ndenge na explikaki bango basali bango moko badiagnostic ti bayi kopesa nga bakisi bakomi bakisi bayi bakisi oyo ekosunga yo batindeli nga bakisi yango mpe na poste nazwi yango na meli na miyoki mpe bie bandeko ngai naninga sunga mpe bino soki yo kozomona maladi no bazozela yango solution te biso mosusu baafricain bamaladi na biso esengaka te badokter oyo bayebi vraimen culture na biso makambo na biso na banzoto na biso omoi batraite na misunga vraimen ezoleka kitoko lobiko ezali diaspora congolais nyonso na mboka oyo ozali mpona oyo etalisa te na yo contacte misunga docteur aline nde ozwi solution oyebi makambo oyo ndenge ezokende eke mabe makasi ekende bien kasi eke mabe eke mabe eke mabe to bakisela ngo ka respect ekende mabe papa ekende mabe po bacomédien wa toyuti komona bamama bomengo na bamama mabe bayuti koyawa mon frère balakisi signe ya unité au moins bazoli ensemble na président Lombe masasi baza ensemble ça peut unité mais bino walelo ma théâtre wa ba rando surtout ba communicateur nde mutu abi ke bango nde mutu wa ebebisa makambo ba communicateur bolinga bayokana te bolinga te bayokana parce que to boulot évidé boulot ni évidé et communication est-ce que boulot ya communication ezali koya ko s'attaquer na batu est-ce que mon ambition notre créer ba problème on a pas créé de côté na ba tous les deux côtés biso créer ba problème té tant bolo belana quand vous dites communicateur bolo belana ni il faut batu bayaka balobi bena clairement que ndenge za boye chic mukadi oyaki olobaki boye na compte à Bellevue il faut Bellevue pas identifier que hors communicateur nanga il faut dans un geste ou yo sala en retour là aussi la valide mida ezali tango alobake soki nana problème moura goya nani mida goya a valider bango a reconnaître musalo ba salela e parce que moura na mida na esi ba ko sa musani mutazo boma théâtre ezali mida o si la zo utiliser le jour zo boma théâtre zo passer par mida so bi mida muto boma ngo so payer. Voilà, merci. Bah, comédien, il faut pas être clair sur ces termes-là. Nous sommes arrivés à terme. Respect, nous allons leur imposer, vous savez, des figures qui insultent. Venez dites que tel insulte. Ça va? Madame, il y a deux quand on a... Avant, si la na Bellevue. Tout le monde a mangoué ou nanani. Nanga dedet tozanga na mindondo na lipatite na kati ya groupe moko ena batu barabata mindondo ena batu barabata nani de fin mindondo plutôt respect vraiment na maman na biso akenda mama ne zaka nango lelo nde bakisa mina impolitesse so na kati ya impolitesse wana so na okisio kaka awa outo yo bango kutu okiba arme muso yakina outo yo bango kutu Maman étoile et Bembenayo, mida le dit tout haut. Et ceux qui sont qu'on a ah, siko. Bana Baolanda biso, c'est pas bon. Excusez-moi, bana Baolanda biso, excusez-moi. Tant que tu es na lobby, na loba marambo mida lobby. Moi je peux pas. Moi j'ai des enfants, papa. Moi j'ai des enfants. Bana tawa papa za Bembe. Muna mo ba fu mo ba. Tant bozo luga bateau ba bon matériel. Tant bozo luga bateau ba bon matériel, ça bateau ba na facilité wana. Je salue mes filles, le Miranette, Nakatsangola. Merci bana, ngeski bozali na pesi bino mbote nzamba bate la bino. Au Taliban, na tina kumisa bana ngai. Hein? Au Taliban, au kumisa ba vrai chéri ko banda lelo ti lobby. Malgré si ba bali balé, ngana chota momé. Ya mo lobe sala mwana. Voilà, en tout cas te présenter en tout cas na lingara mingi, na ngai pour la mona ki tension ça va. Attention là bientôt, on continue au Bimsara le Koutati Nasuka. Attention c'est bon hein. Ah, OK. Voilà la mon émission Sili, on a comme s'adresser peut-être bal motia qui a moko beta. Non, bal motia eza ngwebele. Buzo belobami ebele donc après Vincent dit na ba communicateur to conseiller mututé parce que ba coach ça va mona moyen pourtant fa banda au conseiller na mida. Oya benga ra eno na nga c'est très facile à benga na téléphone.
c'est maman ça là na so continue tout na so là na mams pour na bisa ndenge oluka na oluko réconcilier na batu mi d'azor au fin batu wana eza le roi to banela musala zéro. Voilà, merci. To comme la sous émission na biso muto nyonso za na posa alobela mundirba apesa mundirba conseil to apesa ba remarque mundirba ba apesa remarque na numéro ni to apesa mutu mata pota c'est une émission alobelo peut-être des kamou na numéro ni na pesa rare oui il faut pesa plus 243 89 89 82 511 ko bandela s'il vous plaît plus 243 89 89 82 511. Ok, merci. En tout cas, merci. Et puis, pardon, vraiment. Oui? Tous en a rendez-vous le 7 juin. Ezaline en Belgique. Le 7 juin, le 6 juin plutôt. Merci, Tadinga, Ezaline en Belgique. Kuna wapi bisika cérémonie autosalaka. Mbalao, Mbala, avec Maman Bellevue. Pour le compte, il y a ONG Nabiso Oezotonga hôpital avec Maman Charlie Bozo. Naba Maman Nyonso ba accompagné Oezotonga hôpital Orphelinat Munene na Kinkole. Et à part ça, Tozaline en le 5, hein? Maman, hier, Maman Émilie le 5. Le 12, Tozali na orphelinat Vida, le 12 juin. Sous le 12 juin. Voilà. Non, juillet, le 12 juillet, Tozali na orphelinat Vida, na Kisensu, kuna wapi bisika tosa la culte d'adoration, Tozana orphelin, Touyemba, et puis voilà. Merci. Et là, c'est un malamu pour tension zaki likolo makasi na c'est peut inviter nanga albi tension ça va je craignais peut-être bako senga maye ya mela mais c'est bon quand même to lobe likambo ya o etele kana toile ya Mama Étoile ninga lekaki na SB ninga lekaki et pas ya Saratola et puis alelaki et puis Vincent Toulouse ayaki lisusu a pesi ba vie na ye ba preuve à l'appui d'après ye ba et puis communicateur. Il y a Maison Bella Production, Père Famille Bota, Mundirba, Azak invité Nangaï. Merci beaucoup. On a une prise de vie qui bon Mika Muluba solo bakena beaucoup de bon seka na Djibou. Voilà. Merci. D'ici là, portez-vous bien. Ceux qui sont au prochain numéro. Merci.